Lelo toza na date ya le 28 mai 2017. Alors ngai nakombo na mama la Zaïroa Zaïkoke mobundeli ya mboka Congo RDC. Na ye lelo po na yebisa bandeko nanga o babundelaka mboka na bosolo puisque mboka na biso ezali occupé eza na occupation. Na ye koyebisa ba Congolais na ba Congolaises nyonso to bokolanda ngai na video oyo babundeli ya mboko ya solo oyo baza na nzela ya élection te, oyo baza na nzela ya dialogue te, mais oyo baza na nzela na idéologie ya résistance, oyo baza na idéologie ya résistance. Biso ba Congolais faut toyeba ke mboka na biso basi babotoli biso banguna bakota na mboka na biso bandakala. Alors na minute oyo to sangana biso nyonso tu na ye kobenga bino toza na journée moko oyo ya babundeli ya mboka na Bruxelles na Belgique le 10 juin 2017. Biso nyonso tu o bazo bundela mboka na bosolo o baza na idéologie ya résistance to sangana ba parti nyonso tu oza na parti boye, oza na parti songolo, oza na parti fakala, oza soki ngana kotanga ba parti te po tozo ebele biso ba Congolais. Alors toza kobenga mbela to sangana biso nyonso tu journée wana po to solola to pesa na maloba question réponse na mukolo wana. Congolais congolaise yaka mama papa bana biso nyonso tu tokosangana wana puisque eza journée oyo tokosola makamba mboka na biso. Mboka na biso eza na likama, mboka na biso eza na occupation. Alors biso surtout faut totelema boya ebele. Oza na Suède yaka, oza na Norvège yaka, oza na Australie yaka, oza na Italie yaka, oza na Allemagne yaka, na France, na Londres, oza na Hollande yaka, na Belgique place molulu ekozala o tokosangana biso babundeli ya mboka o baza na idéologie ya résistance. Tolobi dialogue te po dialogue ezande ko vandisa politika nambe na batnaye. Tolobi élection te. Élection eza pona occupation avant dalibela ba mama ba papa. Mboka na biso tokotika ka boye kende. Il faut to bundela mboka na biso na bosolo. To sangana, to solola, to loba, question réponse. Tokotike la mboka na biso lelo soki babotoli biso mboka na pona libela to bundite. Ba na biso bakotika na nini? Bakoko na biso bakotika na nini? Bakoko loko na biso avenir ya peuple congolais. Occupation politika nambe azui akomi occupé na mboka na biso. Na batu na ye ba Rwandais ba Ugandais ba zebele. Motala mboka ndenge komi na misère. Ko boma, ko violer, ba force commune eza combien na Congo? Ateki mboka Congolais telema, to telema na bosolo, to tika maseki, boye bele na mululu wana, oya parike sale, apariko ezo bundela mboka ye mokote, ba Congolais baze bele, parti na parti, ba parti nyo surtout boye bele, mais o baza na idéologie ya résistance, o baza na idéologie ya élection te, ou bien dialogue te, biso toza kuna te, peuple congolais bazo bundela mboka na bosolo. Na ndenga lokuta te, ba mama boye bele, ba papa boye bele, toza na pasi, toza na mawa po na mboka na biso. To telema na bosolo, boya ebele, toponi mutu te, mais tolobi congolais, congolaise nyonso tout, jeune, surtout jeunesse.
jeunesse congolaise boya bino bato bokotika na mboka wana eza ya bino bana biso baleki na biso boya bamboko tovandi awa na Europe na Amerique me babunda na Europe ba Hollande ba France na ba Belgique nyonso tu babunda lelo tovandi po bakoko na bango babunda ndenge tokotika ya biso mboka ka bongo peuple congolais yaka mama yaka surtout yo mama nde mtobotaka oyo bazo violer biso na Congo oyo bazo boma biso na Congo boya na journée ya le 10 juin 2017 ekozala na Bruxelles na Belgique boya ebele toponi mutu te tolobi ba parti nyonso tu tozala wana tosolola topesa na masolo nalobi bato nyonso baobundela mboka na Hollande boya na Belgique boya na Allemagne boya Italie Suède Australie, na France, na Londres, tozali ebele na Europe wa toya ebele. Alors na pesi bino bambote na rasi tokokutana ka le 10 juin wana 2016 na Bruxelles. Na Bruxelles nde tokutana po tosola makambo ya mboka na biso boya ebele. Alors na pesi bino nyonso tu bambote bisika bozwami na pesi bino nyonso tu bambote ya bolingo bambote patriotique na pesi bino. Alors merci na kati lelo na suki singa mama Lazairoa Sikoke merci na babundeli ya mboka.